lelo outi kozala na réunion ya première prise de contact ya baartiste tosangana mpona sangana oyo ekweyeli biso toperdre ya biso ndeko dadi kitambala nga outi kotika biso ufaki lobi mardi na 22h nde akataki molimo. Alors lelo tokomi presque lelo mercredi toza déjà presque 19h49 nde touti kosilisa réunion na biso ezalaki toyeba ndenge nini tokosorganize mpo tokonga ndeko na biso na kati ya réunion tolobeli selon président oyo aza kokamba biso ke association ya baartiste biso moko tokoki kozwa décision te ya kotia jour to esika oyo tokolela ndeko na biso. Premièrement lokola aza na famille fo tokutana na famille samedi tovanda na famille bameka nanu kopia biso idée na bango po biso tokoki kozwa le devant te association tokoki kozwa le devant te ya famille boyoki bango te bongo bino bodeside na place ya famille yango réunion tosalaki tokoyokana na famille likanisi na bango eza nini tobimisa mokolo nini tolelango esika nini nsima ya koyoka bango biso mpe topesi makanisi na biso tosangisi nde tozwi compromis moko nde tokoyeba koanonse bino etotie jour boye esika boye. Epuis lelo lisusu kaka na kati ya réunion lokola chaque le 27 mars ezalaka journée internationale ya théâtre tolobeli yango mpeke malgré toza na matanga tokufeli soki eleki na journée internationale ya théâtre yango topartageaka baexpérience ya mosala na biso ntina ya association NTPC yango wana. Donc réunion oyo ezalaki mpona lelo yango wana j'espère kolanda baimage artiste prochainement, on va prendre des moins encore les chaînes pour diffuser nos informations en ligne. Parce que ceux qui pressent en ligne, vous avez encore pour qu'ils soient mauvais services. Alors, je vois ici se rétablir. C'est que moi, même bien, moi, respect et ça, par rapport à Philippe Condé, parce que vous diminuez. C'est une association sérieuse. La Congo, on a vu qu'il y a une association où ici par artiste, où vous allez mieux organiser le coup la première de ces années. Alors par rapport à Wana, et c'est moi, égard, moi, respect et ça là, et Nengoyebi, respect à la réciproque. Ceux qui n'ont pas si du respect, en tout cas, il n'y aura pas de raison, tout le monde s'allume en ascenseur, il y a respect. Voilà un peu je pouvais dire. Mais on va prendre des dispositions. Ceux qui ont discipline, ils ont continué. On sera dans l'obligation, très malheureusement, il y a pour sélectionner qui vont marcher avec nous. De manière à ce que tout ce qui est à la victime, il y a recherche, il y a ma vue, il y a ma chaîne, il y a Internet. Alors, Bandeko, il y a presse. Voilà maintenant communiqué. Il faut vous retenir pourquoi nous sommes venus ici. Mira, j'espère que tu es prêt. Chers amis, lelo tosangani ndenge association na biso esalaka chaque fois soki likama soki ndeko na biso akufi mokolo wana kaka akufi sango eyeli biso topesanaka rendez-vous biso nyonso pour que toyebisa ngo biso comme association toyebisa ngo officiellement na artiste comédien que ndeko na biso tel auti kotika biso ya mibale ezali mpona kosongela toujours discipline oyo tosengaka na artiste comédien pour que bayeba que sango liwa ezali moment ekolakisaki végétarien te soki olingi kozalaki végétarien luka esika mosusu mais na matanga te pendant que tozo préparer yango te pendant pe jour ya kokunda ebembe te
parce que moi ndambo mibale misato mine ndambo abosanaka yango que qui vedette qui artiste ce n'est pas partout au Québec, surtout pas dans la place Matanga où tout le monde il faut pas la focaliser dans mawa oyo maman auti ko bungisa tata c'est-à-dire mobali na ye soit mobali auti bungisa mwasi na ye ndenge tozala na wana susu bandeko na biso kamwa ndambo babosanaka yango abakoya wana balinga bamona ye soni eza te tout ça bato bazotala ye alors biso na ndenge tozwa mateya ya association na biso toyebi kosala différence entre kifedetaria na kibomutu normal soki omoni moto ya ndenge wana epesaka biso mawa mingi yango wana torapelaka na baokazio ya koyeke tokeba tosala yango te na okazio boye mpe toyebisaka ke tokeba na badéclaration na batelevizio na bainternet soki oza na wana likambo koloba te koloba na yo te ce n'est pas parce que tu n'as pas dit un mot ke okomi nyuma ke oyebi eloko te soki oza na eloko te olobi ke naza na eloko ya koloba te pour que topesa lokumu na famille topesa mpe lokumu na ndeko na biso oyo atiki donc c'est un certain nombre tomiyebisanaka pour que pendant période matanga bato nyonso balobake en tout cas na baartiste nyonso toyebi bamusicien basculpteur soki baplasticien banani lisanga baartiste oyo kaka eza organisé ezali baartiste comédien nayebisaki bino ke na ndenge nango omonaki ndeko na biso bene ntango akufaki pendant 51 jours azalaki na mort musicien moko te alekaki na télévision non ezosalanga mpasi nazosenga bandeko na biso tel hotel tokutana totala un peu tout ça esalemaka te eza foti na bango te mais biso ekota na makila toza bavéritable bantu soki moko azwi likama biso nyonso tokokota mais association na biso tosala yango te mpona kokunda bato mpona kotala bato kosalisa bato bazobela biso wana tozwaka yango lokola accident ya parcours tokanisaka positif, c'est-à-dire que nous vivons, nous travaillons mosala na biso na association ezali koyeba ndenge nini tokoki kobongisa. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'artiste se retrouve dans mosala wana azosala eloko nini mabe tozosala oyo bato bazokritike biso pour que tobongisa. Quelle lutte nous devons mener pour que mosala na biso et que voilà la NTPC. Mais ce que nous avons fait, nous avons fait, côté la gango makasi. Ce qui peut maladie ordinaire et longue comme un peu compliqué, de côté la gango. C'est pourquoi nous rappelons ça tous les jours. Et tout ce qui s'est dit pour nous que c'est vrai que nous avons Sangwamawa, mais le 27 mars, c'est la journée internationale de théâtre. Dans le cadre objectif, il y a un TPC, nous avons un atelier de formation, un renforcement de capacité, en collaboration avec le professeur Yaina. Il faut rappeler biso nyonso tokozonga na kelasi pour que bayebisa biso un peu mise en scène comment monter série télévisée déontologie éthique ya yo moto ozokumba groupe il faut osala ndenge nini pour que ede biso tobongisa osala na biso. Encore une fois merci etikali na biso tokota en contact na famille samedi dimanche tokota en contact na famille ndenge tokosolola na famille tokozonga awa po toyeba ndenge nini biso tokokota na kati ya contribution na biso mpe participation na biso na matanga. Mais bato nyonso oyo bayebi ke bakoki kozala na biso na priere to na lisungi ya ndenge oyo bango bakoki kozala basala yango na ndenge ya malamu. Epuis mutu nyonso te akoki kobima na batelevizio apesa numéro botinda so bomoni mutu wana aza escroc botinda tuna nanu président parce que on va vous donner le numéro ya bato bakozala chargé nango, ça ne sera même pas le président aussi. Bokeba so bomoni artiste comédien azoya bomoni vraiment bino bato l'état neni akonzi dadi vraiment asali pe mingi vraiment so bomoni mutu ande ozo koya kolela ndenge wana kokanga micro na yaza mutu na biso te aza mutu ya ANTPC. Pour dire quand même ce qu'on sent de biso et ça va honorer peu mémoire. Voilà, merci beaucoup.